Moi, c'est soit tout le temps mon là, ceux qui va déranger, soit ceux qui groupement, soit ceux qui gênent moi à déranger. Et ça, là, nous non. Bah garçon, bah apprécier, biso, bah déranger biso. Et ça, là, biso bien, tout le monde qui non, tout ça bien. Mais les autres moments un peu la jeune fille, belé, beaucoup bah commis un système, il y a kolinga ba papa, il y a kolinga ba tonton, moi, au hasard plus âgé que lui. Zé l'oni ça là biso. Au moni ba jeune fille à l'élo, bah on trop qu'il est lo. Il est long, ça non, n'est pas continuer. Kilelo ezalo quoi omoni kabilo mo babimisi ya milaiti awa ngape fona zana omoni artiste mo bwa salibo ngape fona zana donc kilelo eza mpe yango wana omoni ba jeune fille bazo c'est basé mingi sur bango po ayebi ke soka ayebisi na beso pesa nga boye en pesa mais jeune garçon tala yimono falata ni papa fallait sele nzembo ngape fona latango oh nini boye ngape fona latango siko yebisa nga tant to olanda bango bon pesa bisoni eloko te yango na ba olanda bango ba papa. Étant que jeune fille, étant que maman, et le renouveau aussi dans le gouvernement na biso essaie la jeune fille. Oh, mais si na Congo na biso oh na mona loka ba pesa ka ba mona basi baza na priorité te. Loka baza na valeur te. Do ba tchaka basi loka ba pondese. Ba mona basi loka pondese. Oui, loka ka ba pondese basi baza wana ka po ba botaka. Non, moi c'est pas ça na droit ya nyonso. Ana droit. Moi, je suis très cher abonné sur le bazar branché devant ma poste téléviseur, Nabino vraiment, devant ma portable tout au Bozolanda. Biso Prince les parfums de la presse avec 100% vérité. On a des bandes à London TV, émission Bongo 100% vérité. Ils ont la rubrique Belende to la Rabino, les autres Bongo na on a biso moi site mais carotalisa réalité quinoise ou les précisément la ville province à Kinshasa. Tout mécano sur le comportement de la jeune fille à l'élo, n'engue pas comme il se comporter, n'engue habitude dans c'est comme moi partout, au moins moi jeune fille moi qui au moins on a toujours ma sola mi bali, au moins même pas quoi qui si âge mo bewana oyo, a quoi qui ko sala ba rambwana tout ça to a quoi ko bimisa ba maloba oyo, parler qui na biso l'élo ba comment obimisa, au moins et ça la passe vraiment peu merci na à Messi Touré. Nakata Mazembe l'espoir de l'année tous la rara championné baizonga po vrai au lac Satala na yo merci na Nemingeta PDG ya Mboka Nemingeta merci na Santa Fe de Londres merci na Isabelle Sadidos moi na popé mkolo et merci na boss nanga de Brino original merci na ingénieur Jérémy Mbolo vraiment donc ba mon déjà invité na biso déjà y émission ya lelo et merci na Manassé Bouita toujours et merci ba fan tout au balinga prince les parfums de la presse na ba abonné nyonso ya de Mbanza London TV Nemi bangola et tant na continue na Nemi PDG ya Mboka comme on est continue fort Kelly bangola mbote bonne santé bonne nzoto. Oui, santé, ça va par la grâce de Dieu. Quand on a rythme au Congo, tout ça marche bien. Na rythme au Congo, na lukio pambate, na lukio to me corsolana comportement ya jeune fille à l'élo parce que pour la jeune fille on te ponio. Ils ont ça la passe sur mon na jeune fille belé ba romo vivre na sima ya batu na sima mutu mo baza plus âgé que yé. Au moins alors ça la vie na ye comme une ambiance ay a raisonné que lobi pe comme maman, lobi pe a kola, a luka abo la ve foyer na ye. Et on te met tout sur la net choses après pour notre sur la masolo. Ouais, naza nanga prête na ba question nyonso obo poser ngai na répondre. Merci vraiment donc beaucoup invité na biso azana est prête déjà pour tout solo la yango Kelly mais quand on rebisa biso moi c'est soit tout le temps mon là ceux qui va déranger soit ceux qui groupement soit ceux qui gênent moi à déranger et ça la bino non ndengeni. Premièrement non nous biso basi tout le temps mon là ba garçon ba apprécier biso ba déranger biso et ça la biso bien tout le monde que non tout ça bien et ça la biso bien quoi ça la biso bien et ça la bino bien so pour au comment étape ya olinga moto zara critère putain tout ça n'a pas est-ce que ça na critère mo bino basi bozara non so muta déranger na nzela faut critère et ça la critère mobali na mobali wana faut ça la boye mobali na pona linga ye faut azala bala boye ba critère wana est-ce que ça la oui ezalaka pour so mobile o aligné na nzela so za ba critère o linga te o sepela no penalité o ko linga ete donc so moni kaza na ba critère vraiment o yo lingaka o linge mbala moko o ko hésiter kututé o linge mbala moko mais les autres moment un peu la jeune fille belé
bakomi un système ya kolinga ba papa ya kolinga ba tonton mo baza plus âgé que ye azoyeba te ke mutu wana mpaka kokufa ye mpe atikali vivre par rapport ke mutu wana azalaki mokolo na ye atikali jeune atikali esala no ndenge ntango monaka est ce que oza wana bandeko mpe soit bacamarade oyo balingaka mpe batata balingaka mpe mikolo? Oui, na bacamarade wana na bango eza eloni esala biso omoni ba jeune fille ya lelo baolanda trop kilelo ba garçon mpe kilelo eza no ndenge ni avo continuer kilelo eza lokwa omoni kabilo mo babimisi ya milaiti awa nga pe fona za nango omoni artiste mo bwa salibo nga pe fona za nango donc lelo eza mpe yango wana donc eloko nyos o omona ka artiste mo bwe aza nango yo pe foza nango mais oyebi no ndenga zweli yango te yango moni ba fille belé bazo kende kolinga ba mikolo po omona ka jeune garçon ye pa olanda kilelo nga jeune fille pe na olanda kilelo mais tandis que ba papa o baza plus âgé que bango omona bango baolanda na bango te ba déjà mbongo na bango yango moni ba jeune fille bazo se basé mingi sur bango po ayebi ke soka ayebisi na beso pesa nga boye au pesa mais jeune garçon tala ye mono falata ni papa fali sele nzembo nga pe funa latango oh nini boye nga pe funa latango siko yebisa nga tant to olanda bango ba pesa biso ni eloko te yango na baolanda bango ba papa yango na baolanda ba papa mais ba pe patience et futaka papa jeune fille lelo tout le monde soit patience et futaka te eza bozo munanga ki bozana jeune wana ozana ni loko te type soki to linga na ye a continuer ni ka vie wana to ne parce que ba patience et futaka ko bana mutu na passe tipo kena yeti. Oui, patience et futaka mais ba garçon pe baza mingi te o pena aoyeba ke mwasi na ngai to bandaki ni na passe tana comme na bisengo bona zakana baza mingi te baza vraiment mukie donc ba fi bazo zala penza desi yango moni ba olinga bango pe baza nesinga na linga nga pe na zana ngo ata mobala ozana mais nga pe na zana ngo eza ba bilo mwa bongo na olinga ka te na taila ka mobali donc yo no mwasi po ozana valeur il faut no yo mo pe o bunda ozala nango po mobali pe o apusa pembe na yo aza mobali ma obwe a osali so ba aventure te a ozo pe na valeur yango moni musu ba fi mususu ba olinga na ba mikolo po a otala mukolo wana ta mususu to ko sani makambo bien mais jeune garçon ba okipe ka ba mo na balata a okipe mo na alata po okipe na makambo mususu bolingo ezaka te soki ndenge nini bolingo ezaka te kolata ba chamo sta mobile poto pesa na pe ba conseil nga na koza na selo mo boye na trouvango normal mais nzo keza normal te mais tant to zabiso mi balé so mon keza mabe oyebisanga miss mango mon ndenge eza boye te ndeko na mon ndenge eza boye te donc eza bongo parce que ba fina ba jeune garçon ba oyebelo ko wana te bango ba marcher kana kilelo bazo marcher kana kilelo est-ce que ba yeba conséquence aux ara liboso ya kolinga mutu o aza plus âgé que yo to ba papa ou bien ya kolinga un vieux tonton mo wana mukolo ba nzela ko tambola soit conséquence aux ara liboso yo etant que ndeko mwasi est-ce que boye ba conséquence aux ara liboso? Oui, to yeba kango to yeba na biso conséquence wana donc tant mutu ndimi déjà ko linga mukolo c'est quand ndimi ne pe ka conséquence c'est quand ndimi na ye pour ceux qui oyebi ke ba conséquence ma bezala olinga mukolo bongo te mais tant olingi c'est que ondimi na ngo ka tant olingi ondimi na ngo kaka est-ce que ça pe ba jeune fille oyo bazara ke oma ba mwana ni muto ba taza marié soit muto ya linga za marié moi et puis à s'engager toujours dans la relation wana est-ce que oui barate ke lobby yo poko bala yo lobby pe aux na foyer na yo tango sala ba ninga bongo yo poko sala yo bongo oui wana ko condamner ka te ba fille mususu na ba marié pe bango bazaka so monika moi simo bo yango ya basi de mibali ya mibali ne bo to chaka en général ne basi de mibali po to mona pe ba tantine belé o mona ani a commis de tantine mo azana e marié mais alingi ka mo jeune garçon mo bo apesa jeune garçon na bambongo na ebité so balandani na ebité mibali balinga bazaka na bango bien te tondeni do na e ba apelo ko anati to qu'est-ce qu'on a mibali papa pe do to condamner ka ba jeune fille ba yo moni ki oza marié mwana mwasa batu na nzela soko sepene la tele mais yebisa pe mwasi na la tarabongo soko pourquoi yo olanda kaka ye mais oza na mwasi na ndako oza marié donc yebisa mwasi na ngana za poso la takabune osala kabune po etindo libanda te mibali nde bazo comprendre eloko wana te so ba monika ujana fimo bwala tiela mba soki ndenge nini buka mape alandi mais yebisa mwasi na ndako la tabongo soko yebisi bongo soko tant o mona mwasi déjà za bongo olanda ni libanda eloko te
Arlanda nini libanda elo te parce que drôle ba cause ya infidélité nyonso wana mwasi abima libanda nengo cholo ba marié muso ya basi ba komo luka ba jeune garçon mo be wana pe mobala komo luka cause wana nyonso wana eloko nini ya arrivaka cause wana ezake tant biso basi to yeba mibala obala te mais mibali nde ba yeba basi ya obala parce que mibali nde baza wana tant ozo parcourir déjà na moi to bozana na kifiançailles to bana na makangu apo comme na kifiançailles il faut yeba moi sinanga lingaka ndeni moi sinanga nalinga moi sinanga za ndeni yo pe moi il faut yeba mobali nanga azaka alinga kolia nini alinga kolata nini alinga nga moi sinanga za ndeni donc so boyebi déjà biloko wana donc bo battre na tout ti au côté na ndako omona elo monter ya mabezala poso linga moi sinanga za sexy tant déjà bozaki na ki copinage oyebi déjà que mobile nanga linga boy mo sanga linga boy donc boza même moral tant bokota na ndako moyen o aki tricher muninga exactement o aki exactement po boyebi déjà que o alinga ka boy mais ce que boyebi wana te bozo wela kaka na bala po mikolo na mona ba jeune trop ba obala na ebité so ba apprécier ni nde singa na apprécier te vous appréciez mais tout le monde va jeune fille en le big belé ba obala tout le monde avait jeune fille balinga donc ce qui mutu na bali yeba ni ba mona yeka ka bali Gipe kuna bali yepe ngiba monika ka bali ala ta veste boy suki ya sa ki boy ala ta roba soirée boy ilo oni nango sala rabino nanu parce que ba lo bakali bala ya na tanango bino sko boko mo weli la ba jeune fille mikolo boni ba mona bino kaka après 1 mois 2 mois so tata 6 mois weli bali panzani kilelo te yango ka to benga kilelo so moni muninga bali yo pe obala yo na lo bangana za précité ya nzambe ya malembe bango bazaka ba monoka obali après lobi bango wana mbangu na bake divorce to eza sens te c'est que toye bana so libala te so eza nini tozoye bana biso te yango na ote vraiment na opesa conseil na ba filming boza la précité bozela ya nzambe eyaka malembe donc tant ozana mobali na yo foye ba mobali nanga azaka ndenge nini mosi nanga azaka ndenge nini boyela ka te sentiment ba mona bino wana pe bobala ni biso pe to bala na kite encore so babali kabo kaka boye ba mona ba balaki et comme ata apeso mbote pour répondre à mes awa pour mona kaka alliance ni taliban so moi si normalement akobala na agini ni sina batango akala ba mama so bando bala ba musumu na ba 15 ans 16 ans abali na ye siko ni sina kilelo oboy équipe nango te équipe nango te ba musumu na pe 23 ans bali 24 ans mata bali na ye donc équipe nango te zaka ça dépend ndenge bozaila na mobali na yo ndenge boko viser vie na bino nde bokoki ko tambusana ça dépend ndenge bozo viser vie na bino ndenge ya tambusela yango mais to so na zo par rapport à ba jeune fille parce que na yambi jeune fille ozo représenter bango pas beaucoup m'appelle ba faux ba je romona beaucoup mo kin na banda ko mo ya ba mama mo ba sokola rabino bomo kin na ndaku ya ba père mo wana ba kushaka na bino po bozo mibali histoire on si so coucher dans ce ko bimi ozu OK zo succès ozu succès mibali ozu ma mebele ouais est-ce que ça peut ba jeune fille yo yeba sala makambo wana oui bazé belé ba fille belé tozo mona mona moi fille mo botanga na ye osutuka bo croiser na nzela boye ye na catch yo na makolo afo akitisi pe ba parapluie na bengi yo okamwe wana yo donc so kam te mapa keni bangola ba bino pe vraiment botula ba vraiment botula ba mibali ya bande ona bino na makasi omona boye du grand tiers na yo zofa na ndako omona komo sa ba biloko komo se comporter ba façon mo be wana komo comme ça ya no lokola mbanda na yo puta ya zwa kiyo ba comportement na pourquoi bo ça la romba jeune fille belle yango na loba wana ezalaka pe fucha mibali po ya mususu okoza mobali na yazo lingao oyebisi otalisi ya tala mobali na yo azo déranger ngai o memi problème ponga mo déjà PC komelanga o memi problème yo mo là déjà et c'est komelanga memi sanga problème bete so na lisolo ezaka na ndenge oui mobali la grande sœur ndeka olobi grande sœur azunga na ndaku nena ide mais mobali la grande sœur akomune o déranger ngai tant comme au déranger ngana na yebite na sande na pekisi ayo kite na bino fona yebisa grande sœur ye moko mais na yebisi alobi ke na kosi memelanga problème et memelanga maman na problème yango moninga na conseiller pena na yebisa ba grande sœur o babali ba pona ko éviter problème entre bango na ba petite sœur na bango bazwa na bango ba petite sœur na bango te ba ya ko aider bango
est-ce que on a conseil malamu opesa bango parce que ils appellent na ndeko mususu parce que azuni pele kinaye a respecter mbala ya na ye peut-être yo habillement nous mabe peut-être yo pe wana c'est plan mbala ya na yo eza na nkulika mbo habillement na ngeza la mabe te wona etala ka ngai mais il déjà ba grande science ko comment ça fait ça tu soumis sous l'icône c'est qu'il y a des sérieuté pour ceux qui linga qui grande science nga ata na latindeni et ko sala elote donc yende ka azamabe mais toujours ma jeune fille parce que ils ont comportement au mikolo ils ont régné vraiment pas jeune fille belé yozol baraka umbali moral lingazani na projet d'avenir te mais binu pe jeune fille vraiment préféré ndobi kilelo mbala me mako boîte mbala me mako restaurant mbala tam seconde ba vie mo be jeune fille mo moni mo na moi c'est mais yo ka ba tatouage belé nous a kise ka mibali et pour ta binu mo vraiment lingake so moi mobali o yazani lorote yazani lorote a me manga wapi yazani lorote to ça nini bon bazana bango ya ba fille ya bongo neti fille o vraiment a raisonnaka vie a raisonner avenir donc otala ka lelo te tala na place outi na place komi na place okende donc babilo mo bongo so tali bongo so za pena mutu o a raisonnaka o sa buzo bate tango zi mobile mo ya bien o simbe awa te o simba ye awa kwa kima te alibo wanjo parcourir ne malembe ti place nzambe alobake mokili suki apona bino suki mais so bozana bino ka bien même kitunga no likolo etonda pena na ba bien oyoza donc po mutu changer aka mutu okozo mbali mo ana na mbongo na ye azali na mamna ya bien mais ceux qui yo mo supposant ba conseil mabe bokena bino libosote bo tika lokeli libosote donc biso basi pe photos na ba conseil malamu envers mibali na biso yo lingi ka ba mona bino na te tokendaki na carré club tokendaki boy ça sans teint donc bozo mona na bino venir à lobby te bo tala ka kilelo o boza mais ya lobby bo tala ngote place bo uti pe bo mona nkute po da boleki ils ont sens te donc ba fille ba meka un peu ko raisonner sur ba vie na bango batika balolenge zanga ti to botama to kuta ambiance to kufa pe to kuta ambiance donc ils ont ka bon est-ce que le comportement de la jeune fille à l'église tu es belé dans l'église par mort mi bomba la ti robe la ti le pige pour mon bewana mais au moins di banda ça maramu susu comportement na yo chaka onde ouais normalement so ke liboso nzambe il faut olata bien obomba nzoto mais c'est lo bangonde balobaka nzamba atala abima te atala mutema l'église pe ba sala ni loka bango ba mema déjà na rythme bongo batiki bango pe ka bongo lokwa nzamba atala abima te atala mutema wana ebika bango na sens n'est peut-être moi que on comprendre bien te la jeune fille est belée dans l'église a se comporter mon santo mais soka bimi libanda a changé identité wana siku na ebite na lobanini bon olingo mimonisa ba makamuna na zone en église te bomba pourquoi pas qu'on s'engager directement aux jeunes aux okola na yo embrasser vie chrétienne ou bien embrasser vie musulmane soit embrasser ba religion c'est belé pour na autant ba religion ni sauter comme nous se comporter que mon santu ba mon akoni ni lobby surtout ba mon na zemi so ba yuki ko na frère mo ba sainté yo mais au mona na église aux aramo santu vraiment so bazo te ya mon toi ça concentrer bien kaya mon ne bien big na big so provision pembeni mais libanda baby sino identité wana comme non mususu moi pour moi même sous na pasteur moi même sous un comportement non so wana pour jeune fille à se comporter malamu et singa jeune fille azala ndenge nini pour jeune fille à se comporter tant déjà au s'engager non na mambwana de un faut ça non mutu vie de prière makasi pour ceux qui ont mutu vie de prière te obando ko isa makana mabe faut ça non mutu vie de prière makasi obanga romanza mena ndenga solo o éviter no ba camarade pe ya mabe po ba bible bi beaucoup ezotina mabe faut okatango o éviter no ba camarade mabe donc faut o lukantourage mo ya malamu o esa ke bosa malamu po ko isa mate elo kana oyebisa bango ya mwana ta musu ba ko isa mapendeni ozu camarade mo boye yeso ayi abetela koka ngakutu na utaki kutu boye ngakutu boye lobi tongo yo po vendre kape fona na mikano nde ya salaka o mutu abebisaka mutu za pe volontaire mutu to boyi te za pe bongo mais trop de koyoka makambo wana oyoka échange pe mutu
baoyaka baoyebisa o nga kutu nakendaki basalaki nga boye nga kutu boye mais aza ni sœur en Christ ye basali komsu mpe avanti te nga mpe fona mikano ya kosala akoyisana yango na osengaka na basere na biso bapona mpe entourage na bango batrie bacamarade ya malamu oyo abien te batya bango mopanzi batrie camarade malamu oyo abien te batya bango mopanzi système ya dd 3 bojira meme mbeli ndenge système ya DDD tindeni ozana jeune fille moko azana âge na ye nanu azana kutu na âge na te ya kokoma na betape ya kolinga enzo mona 16 ans 17 ans surtout tu as 18 ans 19 ans mona azo gérer 3 mibali wana ba pro to benga mo banani ba pro kaka yo zala la kati te nga me ma vie na nga au sérieux na ebité so bato mususu ngo ba otala nga ba ba oh fi oh soki afima légère to neni ça va aussi fillement légèreté ils ont comportement au ces derniers temps ils ont réuni na Kinshasa ya onto lukinde ko moi si to solo la na ye ame ko tali se bande kuna ye ils ont été qui wa ça soki légère soki non ah ouais par rapport à kumbela oh troisième pinet soki quatrième pinet kasi baloba boye ya liboso aza de base ya mibale ya najaka pa kuma pe de base ya misato anika pine réserve pour de base ako bêtiser moi mke opesi no moi congé ozongi na pine réserve c'est lo bango nde baloba baloba bongo na ebité soki nga ko onde ponga sala ngo te soki nga pe na ndo sala ngo wana ngena yeba so na lobani mais c'est lo bango baloba bongo c'est le bango baloba bongo mais ça vient na moins terme baloba ke oyo asombela nga kabelo ona tia pona kabelo ona tia pona crédit ona tia pona soki ni ona kasi yango nalobi te ntango bapose bango misato wana seki ayebi ke de base na ngai ye akipanga na boye ya mibale wana ye pa akipanga na boye ya misato mpe na boye donc nyonso wana kaka donc ya liboso de base ya mibale aonanja koma de base ya misato pine réserve merci na Isabelle Sadidos moi na papa mukolo na Londres merci na Santa Fe de Londres donc 100% vérité et lengi na onde yango vraiment ezaka kati to yambela mbe invité ba comédien to yambela rabino ba pasteur to yambela rabino soki ndi banani na banani to zo rapper vie sociale ya ba kinwa ndenge makambo zoleka to tambolaka mais keni tout le monde qui na biso vers vraiment malembe na suka étant que jeune fille étant que maman et le renouveau aussi dans le gouvernement na biso essayer na ba jeune fille et le ko liboso na ko yebisa bango po nesi na Congo na biso o na mona loka ba pesaka ba mona basi baza na priorité te loka baza na valeur te do ba tchaka basi loka ba pondezi ba mona basi loka pondezi oui loka ka ba pondezi basi baza wana ka po ba botaka non moi c'est pas na droit ya nyonso ana droit sala ana droit tanga do ana ba te belin maman Jani Mabunda autorise la présidence et assemblée nationale so te ba ministre belin c'est économie ministre Kazi Azali oui bazana bango ce qu'on parlande ba ko comprendre que moi si azaka aza sans valeur te moi c'est pas na valeur na notre ba que valeur na bino bazoye bango na nte oui apparemment ba oye bango na nte pour so ba yeba ki yango mendenge bazoela basi menge za la bongo te na ebite so ba bazoela bango ndeni bazoela bango na sens te au moins ka obali mwasi mais mwasi azana besoin ateka mwasi aza besoin asala te yo vanda ka wana est-ce que ça a sens non mwasi aza posa ipa bunda yo pe kokota na moi faiblesse mo boye mwasi so azana ngo mo teke bozaka équilibre mais yo obali mwasi mais olinka mwasi avanda ka wana alambela ka anikela ko bilamba anikela bana bilamba isa sens te c'est que to linganité mwasi pe il faut asala mwasi pe il faut aluka moi je peux faire luka ponda kupeza la malamu ezati ka ke papa yo za liboko moko non surtout ça maboko mibale et ça bien makasi na ba foyer na biso to eloko na singa na bango batika ba mape baluka mais na ndenga mabete ko luka na biteke ba ke tel masondeni na ndenge mo ya bien oteka ata ba secret na yo donc elo nyoso ka oyo mona ka ko hésiter te bo sala bo kende liboso ezala pe bien bolamu na biso na bana to bota na ba koko na biso. Mais puis c'est un petit conseil pas batika mais moi si étant que jeune fille à quoi se comporter dans na quartier na vie na école sortir place tout fréquenter moi ça quoi se comporter dans
Ouais, moi si premièrement na nuba basi ya lelo to bongisa no mo elate na biso mukie to bongisa ngo to bongisa no elate na biso ndambu esala bien donc to bongisa ngo to tika pe kolanda kilelo eza na mona tina moko te po omoni muninga zwelo ko na yebo oyebi ndenga zwela ki yango te tango yozo kende ka olna landa yepe na mona ki na boyenga pe na sala oyebi te soki akin alia ki soki ni na butu moi oyeba na yo eza te donc yo loko ka moni na yango yo polandi en tout cas botika kolanda vie wana mutu na mutu azana ndenge na botika kwa envier to beta nde sete côté wana donc botika kwa envier zela oya yo malembe ekoya ya satana ya mbangu esengo ya courte joie. Donc courte joie ko après lobi au bénéfice nous nangote mais tandis que so zeli nzambe tango koya o bénéficier na ndengo lingi o mona pe lelo zate na mokili bano botaki bakoko na wompe baye ba dondwi nango soko tambola mala mais soto landa ka kilelo o ba jeune fille boko dinda bino kana mabubu boza na bino mbangu te mbangu pema yo boki na bino malembe nzamba otika bino te nzamba tika ba oya yete so boyebi na bino pe nzambe e sala biso bien. Merci ba quelqu'un mboti na yo papa nani pe numéro contact na yo papa tout peut-être ba couper sur peu conseil pour na émission dingeleki ba non numéro de téléphone na yo après ba mboti. Ouais, numéro de téléphone na plus 243 85 840 52 53 plus 243 85 840 52 53. Na profiter pour couper sa bambote na petite sœur na ngai Dina Baongola sans oublier mon papa wa salangana zala bien boyé papa José Baongola ba gros bisous bisika ozali et ma petite fille chérie Natalia Baongola ba gros bisous bisika bozali donc na suki na ngaka wana couper sa skombote pa ya Jogo Amisi Touré abet azobeta na Lubumbashi azobeta na Mazembe précisément à Lubumbashi. Ouais Amisi Touré ouais ba mbote mingi na Jogo Amisi Touré ba bonne chance courage bobete simba biso tout au sepela donc depuis que RDC ko ya te bino nde bo simbi bende la Congo donc bobeta to sepela. Merci Baksaka moko PDG ya mboka Neymingeta donc PDG ya mboka Neymingeta ba mbote mingi na PDG ya mboka Neymingeta ba mbote belé na kati ya Paris donc ba gros bisous bisiko zali PDG Neymingeta. Merci wana tozaki bongo biso nous travaillons toujours 100% vérité et ça mission oyo to yambela bino juste kaka bato oyo boyebi bité to yambela bino jeune fille to meka sur la station oyo ezoleka précisément na ville province ya Kinshasa par rapport au comportement oyo bande na biso basi ba komi nango ezo sala vraiment moi bien te ya ndeko Amérique ko songa sabona nzela ba oyo peut-être bazo linga ba perdre pe ba oyo déjà ba perdre kinzela conseil ndeko pe ko songa sabona nzela. Merci à mon boss de Bruno original, merci na Santa Fe de Londres, merci na Isabelle Sadidos moi na Bobia Mukolo, merci na Jogo Amisi Touré na kata Mazembe pe merci na PDG ya mboka PDG Neymingeta donc PDG ya mboka Neymingeta tukutana mbala sima bye. So moi c'est soit tout mon nzela ceux qui va déranger soit ceux qui groupe mob ba soit ceux qui gênent moi déranger et ça la bino non ndenge ba garçon ba apprécier biso ba déranger biso et ça la biso bien tout le monde que non tout ça bien mais les autres moment un peu la jeune fille belé beaucoup ba komi un système ya kolinga ba papa ya kolinga ba tonton mo baza plus âgé que zelo ni ça la biso omoni ba jeune fille lelo ba olanda trop kilelo za non ndenge ni avo continue kilelo ezalo kwa omoni kabilo mo babimisi ya milaiti awa ngape fona zana omoni artiste mo bwa salibo ngape fona zana donc kilelo eza un peu yango wana omoni ba jeune fille bazo se basé mingi sur bango po aibi ke soka ebisi na beso pesa ngaboy au pesa mais jeune garçon tala yemono falata ni papa falia sele nzembo ngape fona latango oh nini boye ngape fona latango siko yebisanga tant to olanda bango ba pesa biso ni loro te yango na ba olanda bango ba papa. Étant que jeune fille étant que maman eloro nyo kosinga na gouvernement na biso essayer na ba jeune fille oh nisi na Congo na biso oh na mona loka ba pesa ka ba mona basi baza na priorité te loka baza na valeur te do ba tchaka basi loka ba pondé
bamona basi oui lokwa ka bapondesi basi baza wana ka po babotaka non mwasi mpe aza na droit ya nyonso ana droit